Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la pote, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable pour so ma perruque na yo pour ciao robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga au Salakanin pour atteindre la uniforme. Donc, nous avons like Savino Oyo, et Mafuta, ou Namukona Salaka, et Telisaka, et pour teint clair, gamme différent, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che bazui soki pe kuna bache tozui basora kaka on sait jamais ya mami toki biso bangala tolingaka mingi lingala boete bato ya lopoto bozela kuna na université na parlement boete mais le quoi totangema kelasi na krobaka moi mon kier. Mesdames et messieurs, à l'occasion de cette occasion occasionnellement occasionnée, il s'agit d'un monsieur. Et sengelaki mobali moko. Mobali yango azande tetu.
auti kuna na Congo central aye Kisasa aluki azwi te akei kuna na kwa mutu aluki azwi te akei kuna pembeni awa na Bolobo aluki azwi te apusari mukia na lokutu aluki azwi te aibo nake na Bumba aluki azwi te nzoka likamba kokamwa mesdames et messieurs bakulaka akei na Mbandaka akei kokutande na efoku nalobi bweto bweke nye naloba nasakola napanza abeta maboko muke mobala ngo mpe tokokumisa boye toyebi ye te mais faut tomona ye boye to boye te ya mbote kienwe. Et voilà, mesdames et messieurs, on va demander à l'homme de la soirée, le prince de la soirée, de pouvoir se lever. Et on va l'applaudir. S'il est là, est-ce qu'il y a autre élément? Tout le monde aille. Papa yaka tout le monde. Nalobi nya mobali oyo akoti tina ipana na ngai ya botulingo pe libato na ngai ya pembe yeyo boto bote meta molopo na ye. Mesdames et messieurs, il s'appelle Monsieur Kiba. Nasukiwana. Le reste, c'est la Sololi, Toyokani, Bakongonde na Kinzozi, Ao, Okokate, Toyokani, Elekina Kimia, Boeto Boete, Siko Tonto Benga. Il faut que nzambe mwasi apembe bala mongo kalontela et voilà mesdames et messieurs, il n'y a pas à faire tout commentaire là-dessus. Tout est bien passé. Nous voulons accueillir maintenant là la princesse de la soirée. Elle s'appelle Madame Henriette Ikula Pamala. Bosela. Balabi avia na bango saki crash kuna na Ituri. Il faut que auti Mbandaka basali skal kuna na Ituri. Toluka via mususu pa koma. Bon, maman, yo kene fa ba kilo kuna. Yali sa bango avion wana ekufi na nzela. Mazwa mongo musu ya avion po Ikula Pamala koma wa. Yo, mais papa yo infiltré biso. Papa yo infiltré biso. Yo infiltré biso. Na kamwe oyo ndenge ni. Oza infiltré. Yo kangai nye. Kuna boko bien na kanje infiltré boko asawa district. Bon, maman apesa biso avion wana ekiti kuna na Ituri et ça qui scale. Après ça, mon avion, tout le avion, mon sikoyo, pour tout comme la Kisasa, doit avancer. Papa, 2 minutes, ça donc business, deuxième classe, terre, boito. On a dit Cambote, na gros passe la carte, na mon chariot fait la carte. Merci. La grande dame de la soirée, la princesse de la soirée, qui vient de Mbandaka, à bord de l'avion, na first class, nous invitons maintenant Madame
Henriette, Ikula, Bamala, pendant qu'elle s'avance, sous vos applaudissements. Bisous,
s'appelle Madame Ikula Bamala, la fille de Maman Konda Bamala. Yaka, yaka. Ma Konda Bakobenga yo yaka. Kondura. Maman Nanga. Yo kanala bien. Naloba. Na sakola. Na panza. Balobi bisura bangala masu etambola kayango moko. Esengeli commandant la boite boite. Nakobenga bongo commandant de bord. Monsieur Louis Sanga. Lokoka. Je pense, mesdames et messieurs, vous comprendre que couple Oyonde Sala, il faut quoi moi non Oyoboko Mona Lelo. Elle s'appelle Madame Henriette Ikula Bamala. À côté d'Henriette, nous voyons Maman Konda Bamala. Et nous voyons à côté de Konda Bamala, nous voyons Monsieur Luison Sanga Lokoka, Jean-Jacques Bayonne, Mobali Kitoko. Merci. Et bon, tout ce que ben Wana. Donc, c'est la maman Henriette Ikula Bamala. Ceux qui parlent au Pena, au Lindongo Papa Sebela, Bopé Semolangi, Papa sa papa na ye. Yao Fungolango, Sanoki. Yela. Na maman ya papa Vanivita na papa na ye ba koza ba témoin événement. Est-ce que bazala biso longo? Oui. Na ba pusana ba sa témoin événement. Ba mona ke mongo ba ko fute ke na mai te. Voilà. Bazai wapi? Aza mulanga simbi wana na misa babo kilo na ye. Apesa ngo papa na ye. Et bon, papa, kilo, babeta kama, boko na mololo. Bamona ke mosi babali, yé. Boite, boite. Oye. Comment ça la moko? Beka mololo, beka mololo. Bon, donc c'est la maman Ikula Bamala. Yebisa babo kilo, papa na nga yeyo, maman na nga yekuna, libala buo. Lia. Allez, salango. Beta mololo maboko makasi. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Ça n'est fini avec nos cérémonies. Donc c'est la baboti bozonga. Donc vanya bisika na biso. Moi kwanga, moi likemba oto bongisa ko na biso na pokwa lelo eza po na biso. Toli yango na limemia pe na kimia. Merci beaucoup. Ok, ça n'est fini. Merci.
Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, la Belgique, la Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na ngolo babonde de Rolex ma perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, bazutunanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, na école qui savino oyo et mafuta ongam kona sailaka et telisaka et pour teint clair, bagam différents et caramel, métis, chocolat, pour na maintenir kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Mais Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. namona kezaka loki na yo tino sa nini o eza agence ya transfert nde na biembe onyeso de Nada agence ya transfert na nzela. abaki équipe adresse te ezela ngo likamba mbongo ye boko Ce n'est pas possible. Nada moni na fimo na bisi awa ja evidence o piso tsumu na pata ja telefone biso ba ka biso mbongo na nzela Karamba, yo timina mbongo ya mwasi. Yule mandeko yo ya baraka. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, ya sika eye. Lelo neke tozola baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya batanzela botikela bato nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT Misala nde Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. tozwi bazwaka kaka on sait jamais Ya mami. tokei ezalaki malamu kasi omonaki ete
malamu yango nde esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye elamba olati lelo ya pembe elembwa posantu. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig, Trocha numéro 9 on a scène na olo babonde de Rolex ma perruque on a bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na primoko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmetic. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et Zamafuta, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et Zapona teint clair, bagam, différents, et caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. awa nzamina nayebi siko shuka kolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada mwenye fimbo napesi awa opisi otungu biso baefoka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo akemba e soko te bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais yama mini tokei ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu yango nde esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye
esangisaka bato lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye elamba olati lelo ya pembe elembwa posa